ABC One, c'est Jésus-Christ qui est le number one. Bande Kobalandi, émission Tolobela Mboka Congo, na pesi bino mbote, bisika nyo sezwami bino. Etika ete kimi enza betata eingela o mabota mabino. Émission ya mokolo mwalelo tozali penza na esengo makasi pe na mawa. Pamba te tozali kobanga nini malobami nini basalami kasi esengo ezali pamba te ndeko Eliezer oyo azalaki peza lesika ya pasi moko ya molobelo lokola biso ye wana bamotiki ye mokolo mwalobi yango wana bomoni lelo ete pe bokotala la bitendo ya bino bike ete bapanzisa nyonso bazali peza la esengo pamba te tozalaka bomoko soki pasi kote biso ata ko tozalaka na mwa pe mitema mabe na kolingana kasi na tango ya pasi ya solo biso bapanzisa ngo tozalaka liboke toyoka toli ya mwana mboka Tshisekedi wa Bulumba oyo auta kotika biso apesaka biso toli alobi tozali bongo première puissance pe quatrième pouvoir esengeli ete totombolaka pe maloba mabiso mayoka maka pamba te biso nde tosengeli toloba solo mpona kobikisa bato kasi ya moto kotala mozindo ya makambo mazali maike ya mawana lobi nini tala leta moyini akomi kokotala biteyolo pona kokendaka kozwaka bakombo ya bana po ete bato ya PPRD baye balibela kozala na botombolami na mayemateli boponami kasi pasi mingi po ezali ekole moko ya basango oyo bokoyeba yango sikoyo yango ete nakotala mozindo mpenza ya makambo oyo nauti koyebisa bino ndenge kaka nalobaka esengeli ete napesa balandi minene ya émission Tolobela Mboka Congo mbote mpe baabone nyonso ya 3W ABC One Dalatina apesi penza mama mokonzi wa biso Chantal Ayawo la présidente ndenge balobaka bisika azali penza première dame ya ABC One oyo apesi ngai molobeli wa bino océan de la presse mosala mpona nini te napesa yo Sandranila mwasi kitoko ya mama DS Lopinga mbote na yo penza ebele mbote na yo mama moyo baprogramento ya ngolano mbote mingi bisika ezali bino bafemme capable na yo ki esengo po ete na yo ki yo na ntongo ya lelo eto belingeli ngai bongo misalo olobi na ngai ete Wayo la reine Olga Lopinga a komisiko na Luanda. Merci maman, mobembo boleki malamu. Pese la ngai princesse Florence Batondo Lido oya tikala ki pela mokitani wayo mbote ebele. Bande ko balandi na pese bongo mbote penza la pare ya émission ngai pasteur Didier Lopinga sango mokonzi. Po ete ye penza azali kotika ngate na mabondeli pe kosunga musala oyo po ete ekende liboso. Mbote na yo directeur ya technique pe recherche oyo kozali bongo na matadi monsieur J pour na kaka na réseau stratégique merci tozali kozala kaka bozongi boyo na biloko ko utela biso na mboka ya Bakongo bande ko balandi to koti penza na mama ya likambo wa biso na moni ete cameraman wanga azali kotala ka penza na biso alobi tokotande na sombeli suka bisanga lokola la yebisa kibino ete moi j'aime dire tout ce que les gens disent tout bas et je dénonce les insanités votre séance de la presse ye oyo liboso la bino pona kopesa bino basango na yebisa kibino ete affaire diamant na kolobela yango kasi na bomba ki pona nini tolingaki ete ndeko wa biso Eliezer azala na libanda toboyeki kotia fulu na kati penza ya moto pamba te mafuta makopela ekosala biso lisusu pasi lokola tozalaka penza na bato oyo basungaka biso penza ya makasi te mingi bato bawanganaka biso na ntango ya likambo tala tina na lalaki likambo ya diama ezali boni bandeko balandi tolobaki na mona mboka ngoi kasange longonya na yo moki apo ete okangaki monoko wa yo te na bolobelaka ye toyebisaki ye tala nsima zonga moto mpona nini tolobaki tala nsima zonga moto pamba te mwana mboka ngoi kasange ayebi penza malamu ete na ntango ya Kabila le père bazwaka diama wa ye na mokonzi wa ekolo tata Mzee Laurent Désiré Kabila molimo mwa yo kopema na kimia plutôt azwaki penza diama ya mwana
mwana mboka ngoi kasage kasi mwana mboka ngoi kasage abetaki mololo abetaka mololo pe biso bapanzisango totikaka likambo yango te tokotaka yango pe tolobelaka bakonzi ya mboka tolobi botika moyibi pamba te ezali malamu te mwana mboka ngoi kasage bafutaka ye ya mawaye azwaka yango azali penza na bomoi makambo azali koloba ayebi yango diama waye azwaka yango kasi boni diama ya moninga ye babomaka ye te azalaki kotombola mongongo waye akufaka te boni diama ya moto akimi pasi na mboka akei koluka na mboka bapaya azwi diama na ye ya 35 kara ebongo kaka na kanza yango ya bakonzi bokamati diama na ye ndenge bolobaka na lopoto quelle coïncidence toyoki diama etekama na mikili ya bapaya kaka diama oyo ebungi na Congo kaka diama oyo etekami na mikili ya bapaya bato wana nde bakende koluka mwana mboka Nico Niezer asalaka émission ya babola alobelaka babola pamba te biso bakongole toyi babola tozali na esika ya kokende te tozali na esika ya kokimela te nde tokimaka epai ya mwana mboka Nico Niezer atelemi asalaka mosala wa ye malamu abengaka bato nyonso ya likambo na nsima ya bangunga mibale pe mikolo mibale oyo bilo bolobi 48 heures pamba te soki oye te nde na kolekisa émission yango libota wana ezali kolela basali perte ya vies humaine oyo bino bato ya mayele ya lopoto bolobaka kasi bino moko botela likambo oyo mwana mboka ngoi kasage alingaki koposela mwana mboka balei diama toyebi ete na leta moyeni azali na kati po ete ezwi motango ya bamboka ya bambongo ya bapaya balobi soki 40 plus de millions quelque chose comme ça oyo ngai na koyeba mpena komanyola bino malamu te na mangala po ete bokotola yango nalobi na bino na makili ya boni etutama na diama ekongi na mboka diama etekami na mboka mwana mboka ngoi kasage kanisa lepoto wayo na ntango wayo ya mosele ora Désiré Kabila bazongiselaka mosele wayo pesa libota wana pamba te babungisi moto boni kokosela mwana mboka Nico Niezer ete asengaki yo mbongo ya badollar na mitu 20 000 asengaki yo mpona nini mwana mboka Nico Niezer batiki yo totondisami na esengo kasi ngai Océan de la Presse na interpelaka kaka conscience babino na tongolaka mayele babino bayi mboka po ete boyoka mwana mboka Nico Niezer obimi toyebi eloko nini baboyebisi yo te toyebi position nini oyo kobima nango te kasi nalingi nayebisa yo kolia ozongela bobele na lima pamba te soki otamboli na nyoka otala bisika ni okosuka bamokatelaki yo 5 bamolobaki ete 5 tomotombele yo umela na boloko kasi tala bandeko bayo baoyo balingi bosolo baoyo balingi totangola na lima po ete maponami mazwa esika nango me bana mboka Kongo bazwa botombola mibwa bango batosa bango mpe na mikili ya bapaya babundi etumba na yo elongo kasi toyebi te obima mpe na lombango omitala omisala contrôle olenge bato ya male balobaka na lopoto ya nzoto wayo kobimba po ete toyeba ya solo obimi nzoto kolongono po ete toyeba ya solo ke yo bafini yo te ke basali yo makambo mabe te mpo batalisa yo keba soki obimi tokoyeba yo na mosala mwayo pamba te toyebi elobeli wayo soki esenzi tokoyeba ete mwana mboka okomi faible po ete na bisika oyo batie yo kasi bobimi wayo tokumisi nkolo nzambe pamba te abateli yo na mibu oyo bandoki na mibu oyo bandongolo miso bazalaki kokandela yo tika nzambe ya Kongo abatela yo bandeko balandi na ye kobeta lisusu sete eponga na betaka sete ezali na bato ya PPRD babandi kotambola na bayi etelo kasi bazali kobelela mosengo telema po ete na ekole ya Saint Adrien na mokolo mwalobi na ngonga ya 15h bato wana bakotaki bakei kozwa baidentité ya bana bazwi baidentité ya bana bakosi bango bana bapesi baidentité ntango bana ya 6e baye kotelema po ete batuna mpona nini boza kozwa baidentité ya biso balakisi bakarte ya bango ya PPRD tobeti ngonga na parti politique ya PPRD basango mokonzi bolamuka atako balobela bino marche te tozela maponami kasi botala maye bazali kosalama na ekolo Congo ezali maye oyo ezali koboma maponami boni bokitile etelo ya Saint Adrien ezali na commune ya Ngaba pene ya mwana mboka moko na kotanga Congo te po ete ye mpe bokolanda ye na mikolo bizali koya na kolobela tina na ye kasi na kopesa bino mwa mungu wa moke pamba te sengeli boyeba maye bazali kosalama na ekolo Congo bonga nazali Océan de la Presse mpe molobeli ekolo Congo na beti sete na bayi katoliki
bokende l'école Saint-Adrien sango mokonzi papa mosengo tinda bayebayo bakitela Saint-Adrien baloba makasi bato wana bazongisa bakombo ya bana po ete ezali inspection te inspection kelaka na basushi inspection ememaka bakombo ya bana ya 5e te ya 4e te ya 3e te bato wana bazali bato ya PPRD botika kobebisa maponami mwana mboka kone nanga yona mwana mboka oyo azali na 500 kombo na yo olenga koi olobaki ozali soso ya mboka tala la pesi bilo devoir ya kokita la Saint-Adrien na commune ya Ngamba batu mabe babandi kokota pona kobanda koyiba deja bakombo ya bato bopesaki bato ya mboka bapaya bakarte électeur bakofotele bino ekokite bokomeli soko kitala bitelo ndeto mbeti loseba molobeli ya mboka komona émission aye tolobela mboka kongo abeti loseba bana ya mboka bofungola miso na beteli bilo loseba ezali makambo oyo masalami kasi lelo ezalaki penza ete toloba na ntina ya makambo oyo ya esengo mpe mawa oyo leta moyini abandi kokende kosalela biso makambo oyo esalamaki na 2011 atako nazalaki ate nazalaki libanda ya mboka kasi ngai mpe nazalaki moko ya observatrice ya élection ya 2006 tokosala makasi ya kofungola miso ya kotala bino maponami lokola bolingi esalama te ekosalama na nko maponami makosalama mpo soki maponami masalami te bana mboka Congo bosi bokufi bokobanga kopola te botelema botelema bofungola miso botelema botelema lokola Mobutu tata mokonzi ekolo Zaire oyo asila kokufa alobaki na biso impère miso ga biso nyonso miso ga bana Congo miso ga tofungola miso ya biso mpona kotala mayima azali kosala leta moyini aboma biso te mwana mboka Corneille nanga ozali na mosala makasi ya lelo ezali esengo mpona ndeko Eliezer abimi nzambe apambola o pe esengo na liboto ya yo koloba mpe bato nyonso oyo batelemaki mpona koloba botondi mingi na mwana mboka mokia atako mona boloko mingi kasi akangaki monoko aye te mpona koloba ete ngoi kasage tala nsima zonga moto bandeko balandi tokomi mpenza na suka émission ya mokolo malelo pamba te Congo ezali kobelela makambo mayiki kasi nalingi nasukisa bongo te po ete makambo azali ebele tikala pesa bino bongo na monoko ndenge nalobaki ezali na pasteur moko mokonzi monene ya église ye atombola lokola pasteur prophète ye azali mpenza apôtre monene oyo bino boyebi na Congo ya Bumba asuivre la koyebisa bino asali nini asuivre la koyebisa bino ye na mwasi na mama afo bazali sikoyo na tribunal babengaki nga mokolo balobi na butu libota wali euti poto ezali awa kasi nakopesi bino ningo na monoko po ete nsima nakolobela bino na bolai nango boniboni bakomi na tribunal apôtre Bumba asali boni napesaka bino maloba maye na basheko nazalaki bofungaki ngai kasi boverifie makambo asali akende sur tribunal mpo na nini yeko mosali ya nzambe ya makasi bokoyeba yango na awa nde nasukisi mpenza émission ya mokolo malelo soki bosepelaki na yango bopesa mpenza merci na cordo wa biso Jerry Mbulu oyo nabengaka ye maboko pembe elongola Ndongala yende mpenza azalaki nsima ya kamera botondi mingi na assistant wa biso ayaki na mwana mboka Jerry Mbulu maboko pembe kasi kombo aye Jerry moto ayebi natondi ye botondi mpona mosala na ye malamu tika ete nzambe ya Congo abatela ekolo wa biso maponami makozala po ete Congo totelemi kasi mpola badongolo miso maponami ezala te biso na bino totelema nous là on s'informe on s'équipe rien que pour vous informer sache-le on est mieux qu'en face bye mama Lisaya na tondi botondi po ete lobi ezali bongo maponami makosalama tika nzambe abatela ekolo Congo merci.